MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, vous allez bien certainement, moi ça va par la grâce de Dieu. Nabi bandeko bele bozela ki ngai mokolo na yenga. To beta masolo ba santu, je suis désolé. Nazali occupé. Nano sa mwana suki lobi classe. Donc la ba occupation mike elenga. Elenga ne baloba na lingala masolo ba santu. To rapporta on to beta on lobi lundi mais to me robeta ta moi mi balé. Et ça la moi bien pour la bandeko bandorozela. Bazwa ta moi dose ya rolale la parce que bato bazeli impatiemment. Lobi déjà la belle biche a signalé la grande tozo c'est la masolo ba santo me koya otumba Zaire tenepsi mama na yoki. Pour na penda ya otumba Zaire bo heureusement peka na zaki busy. Bandeko ba bolingo bokota na bellebiche.com bosomba ba produit ya bonzengologie pona kongenga ndebo moninga mikolo mingi ebungebu à cause ya la belle biche. Kota na la bellebiche.com toko contacter la belle biche na TikTok la belle biche 1 donc 1 ya chiffre numéro 1 comme la belle biche quand on ma belle LABELLE biche BICHE donc mon moko ko panzangote 1 wana na TikTok ou soit au beti la bellebiche.com et ça na Google et au même na site andeko au coup ba produit ya hotel Samino au coup ba produit ya ko sukula makolo kolongola ba pomo na makolo au coup ba produit ya ndenge na ndenge surtout pour na bana basi ba mama même batata biloko bele ya toilette ba parfum machin et au sala yo bien au komange bunge bolokola la gardien du temple la mifa lelo mokolo bayenga oto beta masolo ba santu lisolo na elibino na pokwa elelo ezali mama na biso Esther Malela mama 100 jours après avoir ko sambwisa mama na réseaux sociaux mama pona réputation na ye aluki kimia to sepeli na lolenge oyo parce que bana na nzambe bible ezoloba na biso to poursuivre la paix. Mama Esther Malela mama 100 jours longo nyamwa na nzambe azalaka boye bible lobi procure la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Pona lisolo na mokuse lisolo eza nini bandeko babolingo car ndenge bible pekisi nango mosala na nzambe asala te mama toyebi te on dirait akoma na cop ya matinda ya kotindika batu na poto tamso azwa mwa circuit toyebi te tamso azwa mwa akoma intermédiaire toyebi te azwa mwa ouverture moko boye nyonso ka na cadre ya bino boyebi tozoluka mbongo parce que na vie awa toya po to vivre. Alors ndeko mobali moko apese mama Esther Malela $3000 pour na ba démarche ya poto et nambongo ya ouverture à dossier na ya ba marambo nyonso ndeko akenda karate depuis année passée ba message ezali o ba posai na réseaux sociaux je crois ba to bele bo mona ki na Facebook ya ba conversation ndenge ndeko ba ne ko senga mbongo na parce que mona ki on dirait li selon comment ki ya lelo lobby et du coup mama peta mosali na nzambe abane ko ebisa toujours que non moi contre temps total à lobby to bongisa to zela na kopesa mbongo na kozongisa et du coup ndeko amoni ke mbongo zozonga kaka te ndeko asiliki amemi mama na réseaux sociaux mama Esther tango ayoki sango a réagir et actuellement ndeko a publié ki poste wana a republier à lobby ke baluki solution tope kimia bayukani basola dans l'amiable donc mambo ezali dans les bons donc na mukuse lisolo ezalaki bongo yo autant msomonaki poste que mama Esther ameli mutu mbongo mama Esther Malela asi abongisi na ndeko wana babongisi basololi c'est ça être enfant de Dieu yango nazo profiter pe pona lobala mwana na nzambe nyonso zolanda ngai toaka batu
oza pasteur bisika ozali bato bakotanga kombo na yo amal neti naza na dossier ya pasteur moko na Canada naluka nano so kombo na ye pendant nazoloba napesa ye déjà avertissement to mpe na flashe ye ke kala te ekoyindela ye soki aluki solution te ekoyindela ye kala te bandeko ba bolingo naluka nano papa pasteur yango attendez naluka ye pendant nazoloba na bana oloba bandeko to bana nzambe so oza na problème na mutu tolinga to résoudre yango na ndenge ya kimia ozala malamu kotala o mama Esther asali ezali ndakisi ya malamu kozala lokola prophète Onésime Ngindu te l'homme de 3 points akoma aigle mpongo escroquer papa Shungu balobi na ye na modèle nyonso ali koyoka te baye nango na réseaux sociaux na place mosala na nzambe aluka kimi asali bras de fer yaki kosalisa baémission ya lokuta asalela la gardienne du temple baémission ya lokuta ayebinga te ni de loin ni de près na bato atindaki baya koloba makambo nanga bayebinga te do bafonde bacreye makambo ya lokuta eza na ni mutu ni makolo mutu pa tiaki bango kaza te parce que bato bakomprene ke non eza bablague ezanga ntina mosala nzambe mobimba na place aluka kimia ye ake koluka baproblème misusu likolo ya baproblème me mama Esther Malela alakisi ke aza mwana nzambe ya solo aluki kimia na ndeko na biso yango na koloba na bandeko oyo boya kofinga bablogueur bainfluenceur bato ya réseaux sociaux batiktoker et autres ke bino kaka makambo ya bato toza na mokili ya bato tozali bato tokolobela kaka makambo ya bato c'est pratiquement impossible tolobela banzete tolobela bantaba na bangulu tokolobela kaka bato kolobela makambo ya bato ezopesa basolution na ndenge kosakana te soki ndeko yaki na dossier na réseaux sociaux te ntango mosusu ndeko alingi azwa so mbongo te parce que depuis année passé bano réclame mbongo na ye mais solution ezalaki te ntango ka ye na dossier na réseaux sociaux une semaine apamba mama réagir lelo oyo frère atie na se parce que solution ezwami donc allez-y comprendre femme tamara ayebisaka bino alobi justice ya mokili pardon ya l'état bakorompaka mais ya réseaux sociaux ezalaka vrai soki likambo ezali boya nango na réseaux sociaux femme tamara alobaka yango mpo ayebi ke réseaux sociaux ezopesa bato ebele basolution donc biso bazuzi ya réseaux sociaux toza wana oza na problème de kohésite te bato mingi oyo tomemi badossier na réseaux sociaux basolution ezwami bato mingi balingaka na bango bazalaka na tina ya kobatela réputation na bango neti mama Esther Malela amoni ke non pour na réputation et pour na kombo ya nzambe asa la paix elle a fait la paix avec les frères donc c'est ça nayebisaka bino nasala ndeko moko émission bamelaka ye $10,000 ya lopango na kinkole ndeko mwasi amelaki ye mbongo abloka ye partout ntango ayeli ngai nasalaka émission moko ya 10 minutes natie bafoto son ekei pendant que je vous parle ndeko arécupéra mbongo na ye esala 2 semaines te bazongisela ye mbongo na ye yo oya na commentaire ya koloba na ngai yaka mpe kobeta masolo na yo bino ka masolo bato masolo nini yo olingana ya kobetelo ya ngai ndenge naliaki fufu lelo ndenge natondaki ndenge nagangelaki bana na ndako nde yango olingana ya kobetela yo mposa nango neti nini ndenge nzambe alimbisa yo ndenge bangulutaka nga na chef nde oza na poso oyoka voilà c'est ça mama Esther Malela aluki kimia prophète soki pasteur attendez na posé vidéo na pesa flash na mosala nzambe moko aza na Canada ameli mpe kaka ndeko mwasi moko mbongo ka bamakambo bavoyage malheureusement la sœur a effacé voice parce qu'elle est en retraite non voilà tant atikeli nga message kazongeli nga lisusu mpona dossier wana amoni ke na réagir te a effacé
Donc ndeko moko akomela ngai pour na sujet pasteur mon na Canada melaki mbongo en voyage. Nde après ayo episa ngai ke nona zela muke bazo négocier. On dit simba ita ayo zongela ngai. J'étais en retraite malheureusement effacé voice donc na zongela on mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu lisekwa na yo tokomine balongi nzambe na ngoya olatike mbo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mbo vanzi na bosantu ozingami na bangelo
nakia kolianga lolinga lingi mes pensons sont dans ces métamorphosés osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi que non akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te oyo milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo